Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Marche à la Mouka et Salamaki Mokole Lelo samedi 13 novembre 2021 kakande ezalaki prévu 28e réunion ya conseil de ministres et Salamaki Mokole Lobby vendredi 12 novembre 2021. 5 morts et plusieurs personnes basu bango en otage na Beni na barebelia ADF Hollandais. Quelques sujets au ngana bino to ko développer une édition na biso ya Mokole Lelo KNB News on azalaka toujours na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandika kande na lobaki ne bandeli marche ya la Mouka et Salamaki Mokole Lelo samedi 13 novembre kaka ndenge ezalaki prévu. Nathan Siata reportage. Kaka ndenge ezalaki prévu marche ya bloc patriotique oyo ezalaki prévu esalema Mokole Lelo pona koloba non na politisation ya bureau oyo ya Seni ezali kokumbama na Denis Kadima boyeba ke partout ba congolais babimaki esika ya ndenge na ndenge pona marche yango côté ya Tchango ba misusu bazalaki côté ya Lemba terminus pe bato bazalaki côté ya Bakaluka pe bato bazalaki shit na bango ezalaki bongo na Tata Raphaël esika wapi ba tambola pona koloba non na Seni oyo ezali politiser bozwa extrait ya marche ya bakwa nyonso na nzela ya no comment oyo.
awa omoni excellence Bisanga Bomanga oyo Dison omoni président Saint-Kikuni président Bajeune omoni Janine Bichi voilà na biso décidé ensemble na jeunesse catholique jeunesse protestante donc peuple né était l'ennemi pour eloba non à la politisation ya CENI. Quand on le la rame va retirer yango, quand on le la tricherie électorale, on va s'en manœuvrer déjà. Donc, le coach le bois comprendre le message oyo. Quand on l'a gagné, sous papa Etienne, ayebi, makambo nyonso totambolaka contre yango, ye akomi kosala yango. Sikoyo peuple congolais, alobi trop c'est trop. L'allure oyo comme en 2023 et il y aura soulèvement. En tout cas, démocratie au Tozali Kuluka Yango yo marche ezali droit constitutionnel donc ezali malamu kotika bandeko ba s'exprimer boye pour na kotali saralbal na bango na oyo ezali ko déranger bango boyende tolingi na mboka gaz et bétamité ezali malamu Kinshasa eleki partout. Discours ya président UDPS Jean-Marc Kabundu wa Kabund na journée ya base au organisaki mokolo ya jeudi eleki. D'abord va détracteur externe. Oyo bazali koleka na ba chancellerie. Bazali ko voyager na bamboka bapaya. Bazali même wana ba réseaux sociaux. Ko diaboliser chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. Ko diaboliser parti na ye. Ko lobete biso tozali mabe. Baye bako soit échec. Bako réussir te. Aussi longtemps que tozali wana. Tozali vivant. Toko infliger bango échec ya makasi. Bako rencontrer biso na nzela na bango. Parce que au lobby, il n'y a rien. C'est l'homme qui est peur. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Mon papa bangisa biso na mboko yo abotami na mite. Mon papa bangisa UDPS ya kobangisa chef de l'État ici Kazali abotami na mite. Oyo bazali kosala wana ozali kotia yango na contre exercice démocratique oyo biso tobundela. Kotiki bango basala makelele baloba oyo balingi mais mingi zala vigilant. Base ya parti zala vigilant. Kolobi nini bozala vigilant parce que badongolo misu ba ennemi ya pouvoir na biso bazali kolala te, bazali butu nyonso kosala ba réunion. Ndenge nini bakoki kobotola biso bokonzi, ndenge nini bakoki kosalela ta chef de l'État mabe, ndenge nini alors bazala discrété. 5 morts et plusieurs personnes qui prises en otage na Beni na ba rebelle ya ADF. Image et commentaire et Pesami Awana Natansiata.
6 personnes bakufi pe misusu et belé bazali porté disparu. Likambo yango esalemi na butu ya jeudi kotane la tongo ya vendredi 12 novembre 2021 na nouvelle attaque moko ya ba homme armé assimilé na ba rebelle ya ADF esalemi na Bachu na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. D'après chef ya chefferie ya Bachu oyo azalaki contacté na presse locale ba assaillant oyo bazwaki d'assaut village Kisunga vers 23h et sika pi ba opéré ti na ba 5h ya tongo ya vendredi. Ezali na ba dégâts humains peu ba matériel sur place ba équipe na biso d'urgence bazali déjà en route pona koluka koyeba situation ndenge ezali koleka ndenge nini butu yango eleka ki ezali pas mingi ya livrer bilan pour le moment tokozonga après pona ko communiquer bilan définitif ndenge ya indikaki Abdul Kalemir III, chef ya chefferie ya Bachu. Ancien député national élu à territoire ya Beni Kasereka Wanza Valère Timothée y a avancé bilan à 6 personnes au Bakufi pe banda coupé misusu ezali incendié. Ezali compliqué mokolo ya vendredi à lelo. Ba assaillant oyo ba attaquer village oyo ya biso pe lisusu ba décharger na structure oyo sanitaire locale. Bilan provisoire ezali bongo 6 morts na kati na bango 4 malades pe bato ebele bazali porté disparu pe bandako ezali incendié ndenge ya talisaki source oyo abagisi pe lisusu ke ba activité nyonso ya contre oyo ezali paralysé pe mouvement ya déplacement ya habitants ezalaki observé ti mokolo ya lelo samedi Kinshasa et l'équipe partout. Yasika na Beltesco ati na marché ba chips pour na mikolo pe bana bondi melanga eza na goût moko ya kosakana te pe yango ezotekama partout. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na goût moko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu obimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloko malunga ni na bolia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo ebimisi oyo ezali koliama kitoko makasi dakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo ke variété ya ba goût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisa ozali kolia elenge ezali kobakisa ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique avec Naomi Pilande, émission au KNB News, première chaîne d'actualité. On continue na Lingala, à la cabine na YouTube. Kasi, bobo s'en était pour s'abonner. Et vous voyez que toujours ça les locaux moko sans contenu. Pourquoi? Déjà j'ai suivi marche Gosalama selon ba clause na bango marche Gosalama sans que ba insigne ba drapeau ezala. Pourquoi? Ils se disent ceux qui va insigne ba drapeau ezala il y aura des récupérations politiques. Donc il faut que base à la sangana kaka bongo. Il paraîtrait que l'Isara Bonganga sera proche de Ramazani Chadar sur le terrain pour marcher. On se pose la question, nani leader il y a mouvement politique, patriotique, si c'est politique, tout ça. Babé Sango. Ah, mais Sango, comment diriger la politique? Tout ça,
papa aza clergé aza moto église catholique aza mosala nzambe lelo ye akomi ko diriger to ba lelo pe que non sango akomi autorité morale. Voilà là où schéma moko to so schéma moko très compliqué. Ce que les églises catholiques, ça veut dire qui représente maintenant la plaque tournante des chapeaux, il y a front au bango basel front patriotique. Ça veut dire que les lots tourbanés à Béchel mutaro kamba 5 ans mutaro kamba. Donc ça veut dire les lots PPRD et si des autres bango tout basangani pour na balanda ligne de conduite il y a 5 ans au hasard organe politique. Parce que est-ce que c'est la politique tout tourné ba religieux. Ça veut dire qu'on s'embrouille. Revendication bazo sala lelo, ça va aboutir à quoi? Ce retourni bateau bazo revendiquer. Je suis sûr que je serai sur le terrain. Au retour dans Moutouké, c'est bon. Ah, Bogiti na terrain. Souci est anime. Ce qui lelo d'abord entériné Moutou. Président de Hachi a travaillé. Déjà hier il était sur le terrain pour voir dans ma bureau qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut. Schéma ni million bozango. Ce qui lelo faut proposer chef de l'État parce que opposition et ça qu'on critiquer, n'a qu'on proposer. Ceux qui le critiquer antérieurement au chef de l'État à Sali, tant que vous aurez revendiqué, schéma ni même vous sa chef de l'État. Schéma ni chef de l'État au Sali là, pourquoi il s'est déniqué dima, pourquoi ça la volonté la bino. Schéma ni les awana. De quelle façon il va les faire? Parce que mboka ba jirangote la ba sentiment ça bien la mugara di bolongo la e, le roi bomba limité boche. Mais il faut avoir des propositions parce que même aujourd'hui sur le pouvoir à se plier, il faudrait qu'on mémaille peut-être avec des stratégies contre Mire en lui donnant une piste de sortie. Et ça, stratégie politique. Ça veut dire qu'il y a une pression. Tiens, on a coincé dans la si on nous appelle autour d'une table, on a telle proposition pour permettre qu'il va décanter la situation. Aujourd'hui, il faut se le dire, il n'y a aucune proposition d'ici des sorties. Attends, les gens sont bateau, ils ont revendiqué pour le retour dans le Bolingi et qu'il il n'y a pas de proposition. C'est vide. Aujourd'hui, c'est mettre autour d'une table. Mais sans oublier, entre Bango, il y a à boire et à manger. Comment aujourd'hui on peut accepter? Parce que déjà il faut se dire, dans la réunion tout bazo tenir, il est difficile de voir moi Namboka Martin Fayoulou, alors Founuzitou, Naba Kassik, Nyo sur FC autour d'une table. Impossible. Ça s'est fait entre le secrétaire, il y a Nouvel Élan, secrétaire SID, au Monandeko, ministre. Il y a santé honoraire, il y a FC, il y a PPRD. Vous allez voir celui qui tourne autour là. Or, il n'engage pas les partis. Il serait peut-être comme un secrétaire permanent à Zalawana, mais ça ne va pas se faire comme ça. Pourquoi? Parce que se met autour d'une table. Parce que le lot est comme un front circonstanciel, c'est pour la marche. Mais après marche, qu'est-ce qui va arriver? Mais pour la bateau, ils comprennent chez Maté, ils se disent. Aujourd'hui, ces gens-là sont réunis contre les chefs de l'État. Moi, je dis que non. Parce que Bakotika là qu'on marchait ensemble, tenez-les pour dire ça ne va jamais marcher. Je ne vois pas. Parce que nous sommes en train de projeter sur les analyses. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, Bakinova, Namoka Chadar, et Namova, ainsi de suite, pour Bakinova, idée, Moko et Banane. Comportement ya bato bazalaka soki bakabeli mbongo ko compter encore na miso ya muto akabeli nde intéressant ki biso na KNB News na mokolo ya lelo boyo kandenge bakino ba réagissaki awa na micro ya Peggy Lunga. Kokaba ezalaka volonté pe yango epesamela mutu nyonso te bato mosusu bazalaka ba égoïste pe maboko makasi ata aza nango akopesa te soki mutu azokaba seki aza na ba bonne foi kasi soki pe mutu akabelaka yo il faut encourager ka ye po mbala sima kabelo lisusu soki mutu akanisi kokabela yo il faut amona pe ke ozozo eloko yango apesi yo nesengo acte wana nde motivaka ata lelo apesi yo ya muke ayebi ki ozalaka reconnaissant lobi akopesa yo soki aza nango kasi batu mususu basidi sakana posa ya kokabela bango oko kabela eloko ata na miso ya batu il faut afongola ngo kaka sur place po ayeba soki eza nini ata okabeli mbongo akokonte yango kaka na miso na yo ezalaka sinya malamu te pe esalaka bien te soki okabeli muto mbongo akonte yango liboso na yo yango biso magazine KNB News to tunaki na bakino soki comportement ya bato bazalaka soki okabeli mbongo akokonte kaka liboso na yo ezalaka malamu te soki akabeli mbongo na kosenga merci na kokeno konta mpa mususu. Bon, conseil na opesa na basi wana, tango mobala kabeli mbongo, to mutu moko boye bani camarade kabeli mbongo. Oko konta na miso na yete.
au content ce qui a kei après au content wa nzamba pambula mwambala pesinga mbongo ozola ezola kisake mutu ana peso mbongo ezamuke po oyeba kiteka ko peso mbongo bokutani kamba moka peso mbongo o sepelate otanga na misu na ye eza malamu te na basi mususu tango mbala mutu peso mbongo to mbali no ndako to mutu moko boyebani na nzela kabilo mbongo otanga ona sima soki ya kei otanga na misu mbasi balinga suko kabila yo te papa eza bien te eza tout d'abord na éducation mo mabe pour moi na otima ba parents ba éduquer bien la pesi éducation ya bien ako sala ngote moi si so mbala pesi mbongo akontaka liboso mobile eza makanisa mobile soki asepeli ya pesi yo osenga kitokana kita pesi ondimi merci ote na saki nao eza te question mbala pesi moko konteka na misu na ye eza comportement mo malamu te et puis na basi bazala mbala pesi mbongo abwakele mbongo na elongi abambi mbongo eza bizali malamu te yango ozomona ebele bana basi bazotula ebele bazozwa mabala te mpona comportement conseil na opesa bango basi ya bongo neti biso bwenga na mutakisangani bafinga biso batakisangani bana kisi baboye baba bandumba so toza bandumba te eza éducation tozwaka neti ngai bonde naza boye naza na libala ngai jamais obala kopesa mbongo na bwakeli to na konteka na misu ne ezala te oui okodécourage mbala molo mwasi ya lokoso on mbala peso ka mbongo bajo konteta mso discuter na misu ne eza moke kokite na ndeni osala bongo mpona nini wana art nini okosala ngo eza éducation mo malamu te tant que moi si papa na ndenge baéduka biso na baparents na bandako comportement eza mabe ntango mpe biso tobandaki kokola tobanda omona bamama na biso mobali ata pesi eloko olinga kutu bino bana bomona te so papa pesi mbongo azwi mbamoko akangi na liboko akoti na chambre donc comportement na basi ya na basalaka eza malamu te ifo batika bizaleli soki bazokontinue osala makambo ya bongo ntango mingi babebisa bachance na bango mobali mpenza akontaka na ye me ntango avika ya bacomportement na mobali apesi mwa moke abwaki mobali aotala mwasi oyo mpenza so na tie na ndako seka omene nga vidire seke mwasi oyo abongi na nga te naluka mosusu ebele babebisa bachance ya mabala kaka mpona bongo bon eza comportement mabe mutu na ntango akabeli oyo opesaka merci soki otangi mbongo na misu na ye ekomi nde siko mabe eza comportement mabe mpenza ana éducation bien te mwasi aza bien éduqué ntango bapesi yo fo bomba eza lokola bapesi yo likaswa liboko yo bomba kaka soki okei koto okende oki kofongola odeklare na misu na ye poani ofongola na misu poani wana eza nde comportement mabe mutu akabelelo yo fo bamerci mais okomi kodeklare omoti kodécourage mbasi makabela o te soki akabeli eloko na misu na ye to akabeli yo mbongo batangaka yango na misu ya moto akabeli ye te ozotanga yango mpo déclare eza moke to eza ebele vraiment comportement ndenge wana eza bien te ezolakisa dia mobola to lokoso na misu ya moto akabeli eloko vraiment mbala nsima batika basala yango lisusu te eza bien te akozala lisusu na courage aopesa yo te mpe volonté ezala su ya opesa ye te mpo otangi mbongo na misu na ye eza bien te vraiment batika bachange babonne manière bayekolaka yango dès le bas âge mais kasi soki ozwa chance wana te il faut pe conscience na yo moko esalaka ke oyo nazosala eza malamu soki moto akabeli yo mbongo eza mpo aza na volonté ya kokabela yango après tout eza mpe mbongo ya niongo ta mpo na nini okokonte yango na misu na ye yozwa kaka soki ose déplacer après oki kotanga na yo bongo nde encourageaka ata moto apesaki yo ya moke lobi soki aza nango akobakisela yo soki moto akabeli yo mbongo yo tiakaka na saki to mpe na poche soki ose déplacer après oki kovérifie na yo Kinshasa et l'équipe partout. Tozukisa édition ya biso ya mokolo lelo na côté sport wapi Maniema Union a gagné qui équipe ya Blessing ya Kolwezi na score ya 2-1. Natasha Ta pour na détail. Association sportive Maniema Union ya Kindu a s'imposaki après-midi à lobby vendredi 12 novembre 2021 devant Football Club Blessing ya Kolwezi na score ya 2-1. Ezalaki na cadre ya match aller ya championnat national ya football Ligue 1 oyo ebetamaki na stade Dominique Dior ya Kolwezi na province ya Lualaba. Babeni bangonde bazalaki bato liboso ya kofongola score na nzela ya joueur na bango Mamadou Kongolo tandis que Maxime Pianzengeli ye ayaki ko égaliser pour na compte ya ba unioniste avant que Junior Cyril Mutwale aya kopesa victoire na ba poulain ya coach Daouda Lupembe.
Na succès Oyo en déplacement après avoir accroché na Simba Sport na même province na score ya 0 but partout. Maniema Union a grimpé na 3e place avec 14 points. Na 7 matchs aussi a bêti déjà. Puis Blessing ya Tikali na 18e place avec 5 points. Puis a bêti déjà 7 matchs. Kinshasa et l'équipe partout. Tosukisi édition na biso ya mokola lelo awa merci na bino ba nyonso bolandaka KNB News pe merci na bino ba fanatique ya KNB News na biki bozaki belé akolandanga partout dans le monde merci na confiance na bino pe fidélité kasna bo sanate ko pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o ba assista kinga mokola lelo na sima caméra pe régie et simba makina papa Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukindi Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali ko ya kasna souhaiter bino bon week-end pe kimena mabota na bino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino